Yaya tozali koloba makambu oyo zali koleka na mokili oyo batu ebele bazo kokanisa lokola tosala ba black lokola maseki. Yaya na bondeli yo pardon. Kokendaka Afrique tope Kinshasa tope Cameroun na ebite Congo Brazzaville Gabon kaka pona esengo ya kokendaka te. Onde kwentel ake Kisasa ngai pena kende Kisasa. Nde kwentel ake Congo Brazza ake Gabon Libreville wapi sika zalaka whatever ngai pena kende yaya. Ba famille oto tika na Kinshasa boye bakate. Eske bazali kaka na même esprit osalaka na bangona tango sala Kinshasa ndenge okenda Kinshasa okenda poto yaya ozwa mobali obota bana famille obota mwana bango ozashi oki basepelaka na yo olandaka gentillesse obapesaka na telefone yaya kudute yaya lek yaya na biso ozashi ke balingaka yo ndenge moko tala kunteki tala kumamba mama oyo vina ye ebebi nyoso bana na nyoso abota ata moko abongite na poto ya mwana za na poto classe ofele bana bakenda classe cité misusu kutu babota kate pasi ya kosaka te libabe to nyoso uti wapi na Kinshasa ekomi bongo ndenge nini yaya ba modir bana na ye ba modir ye po nini yoka lisoto kobetela ya epesi ngai pasi lisolo ya lelo yaya. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo merci mingi na monto ali ko poussa na muke na 45 to komisika be 41 quelque chose comme ça merci en tout cas bolakisi volonté wana na communauté oyo na chaîne oyo bino to kende liboso merci cela nous va droit au cœur. Moi c'est Tata Pelende topé fiston Pelende votre humble serviteur yaya na bara émission oyo radio Lokoye kota la kayango yo mokote linga obenga kayaya moi si yaya mobala fandi wana papa na mabo fandi bino no sotu bolandaka po na suka awa osimba quelque chose yaya mboto banda na ko loaboy na après sika boy na linga yito sola moi mukie parce que makambo oyo ya disparition ya moi na biso Alexandre ça fait couler beaucoup d'encre ba ki ebele maman na Alexis ye ça sali boye ba triquer konso kasi ba version ezali ko bima se ko bima ba tindelinga vidéo ya suka sala ki na parc wana moi na kota ki na pantalon to pena kola mais asali vidéo presque mutakala ndenge nini article na veste pamba Anglingami moi na zoyo kamalili na ko expliquer yango brièvement na 8 ans ko étudier vidéo wana j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire concernant kidnapping, enlèvement ya moi na anti destin. Est-ce que moi na wana akufi ya solo to akufi te soki akufa ki mukoloni est-ce akufa ki jour à disparition na ye to akufa vendredi. Yaya na ko expliquer nyoso toi et puis to ki makambu par-ci par-là il y a une sénégalaise copine ya mutentel Yuan oyo aese ki mama makambu ebele be na ko zongela makambu wana émission ya poko elelo spécial Alexandre bolanda bo raté yango te alors soko s'abonner à la chaîne na biso bo s'abonner déjà pour na raté ba explication auto copé sabinoté. Ba explication ko pesa bino nanu bo ki yango ate sika moko te yaya boza la brancher pour la chaîne nabino la chaîne de votre référence to ko pesa bango matière est-ce que vous comprenez voilà c'est que bien yambo to banda émission oyo tika to pesa mbote na mama Mikazola na Lyon mama Mikazola omoni libanga o sepeli na pesi yo mbote mama Mikazola mbote na yo o sentir voilà na bosa ni pete mama Emmanuel mama Emma na Suisse. Bonjour, comment allez-vous? On sait bien, Maman Emma, voilà, et Kendaka, Ndengwana. Maman Emezola, Mbote na yo, Maman Suzanne Massamba de moi, loin des yeux, près du cœur, on est ensemble. Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique, vous comprenez? Voilà, maman Basali et Beli, voilà, maman Pédadog, ya Radio Lokoye. Na sengi na maman Nyo Sotou. Tika la commentaire wana pesa félicitations pour l'ongonia na Maman Emezola. Maman Emezola a kozwa médaille d'or. Ye maman ya liboso. Ya Radio Lokoye TV. Soka to bandi ya zanga kate. Sala pendengwana ko. Samuel Miguel. Mbote na yo. Vicky Mabonza. Boza bien. Ya bo se manifester la commentaire. Tout le monde a kabino. Est-ce que vous comprenez? C'est que bien. Nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Ya to kobete l'ombre la moko li solo. O epesinga i passe. Epesinga i short de poule. Moutou nanga esui ti. Na ebiti na sa andenge ni meso. Liso to kozwa pona li solo yandeko. O epesinga i passe ya kosakana te. Li solo o to kolenga to bete lo yango anonyme. Nde balo bakana anglais donc. To kotanga kombo te me ndenge to kobete la li solo oyo yaya. E kopesa yo mzoto malili.
na suka solution pe ekozwama na kotanga kombo ya sika famille oyo ezali te mais tokobekaka na poto. Vous comprenez? Ndenge na baki bosalaka attention ya kokendaka Afrique pamba pamba. Qu'est-ce qui se passe ya? Maman abeng papa fiston beta lisolo na ngai pona openie bandeko mususu. O ekomeli ngai ekomela bandeko mususu na mama likamna papa fiston. Tozali na poto awa apesinga na pays bazali. Tozali na poto. Bwebi via poto, oui c'est vrai que poto yango ici est beba ezali susu ndenge ezalaka kalaté mais quand même on comparer poto te na Congo, on comparer poto te na Afrique papa fiston. Na poto awa moi na soka kenda classe te na habité to lobani parce que presque batia ba condition nyon surtout études primaires na secondaire moi na akende classe. Papa fiston na sana 4 bana. Na sana 4 bana papa fiston na 4 bana ngai. Nazo comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie ngai papa fiston. Nini maman. Papa fiston na comme la difficulté ngai na salaki femme de chambre. Na ya poto ndenge salaka to yana mobali na ngai na ya poto to kuta na mobali na ko sala esika bien na banque. Mobali na ko sala na banque et consort donc vie pena ça va pas fiston to somanda kukutu na poto. Boyebi ka ndeza okenda Kinshasa kala bon ça va tango zipe mukanda e konso oboti mwana liboso ya mwasi ya mibale ya mobali yesu do 4 bana mwasi moko 3 mibali bana bazaki mikie bana ekokola papa fiston ngomba beta liso na comme déjà moi maman ngala zana ba na botaki mwana nga liboso parce que papa fiston ba 20 ans ngala za maman ya plus de 60 ans na 60 ans. Papa na bino pe assis à Koli. Mais yoka likambo papa fiston. Likambo oyo wumeli pendant longtemps. Na bandaki na nuko sala. Papa fiston, tant na botaki 4 bana na botaki boso 3, bataki mibale. Mibale wana moko ya mwasi, moko ya mobali papa fiston. Kaka ndenge za ka esengo boya ya papa fiston na jimukanda mobala sombindaku vi kitoko ya kosakata na bino ngai fona kende na Congo na Kinshasa. Ba mama ba mona bana ba mona penga to kutela kala po banda na kenda poto afita saki 25 ans na poto na tikela ko kende te na ko ba poto ba 18 ans ba 18 ans moko boye 2 ans après na ko bota et consomme 25 ans calculer la comment qui ça na ajinine papa fiso akenda pe Kinshasa karade za la kawana na kutani na ba ya na biso pas vu ba ya ba kuba ki mikolo à l'époque ba mi d'enfance tanga ikanez la raso okay moi t-shirt ezanga kate ya H&M ba rambutu do na memeli bro ça va papa fiston na fanda yepe na flat hotel et consort. Je me rappelle moi na ngai moi si azaki na ba âge ya ba presque ba 16 17 hein ba adolescent ou adolescent asoki ezaki tanga zongi nde ayako sa bac na sima ça va oya mobile ezaki na ba âge ba 15 je crois bon bana mike kaka ba kuma no ba majorité. Papa fiston ba sepeli ça va. Tu es peu kozonga na biso vie continue papa fiston. Moi nanga ta ba ninga ba ko sala baccalauréat. Papa fiston moi na azwa quitter. Moi na juité na baccalauréat ndenge moi très intelligente une fille papa fiston. Moi na juité. Moi na bandela azwakate entre temps leki na ye o pa bandé ko ya pa fiston abundi kam leki na ye ayako zo diplôme bac mais ya na ye azuteti ya boyka mwana mwasi abaye na ye ndela asoki fiancé na ye ya mundele akomi ko saba kura mike na ndenge na ye a se débrouiller azui pe ndaku na ye o ya mukolo wakata tanga ko ba 25 ans quelque chose qu'on a azui pe ndaku na ye akei na ye papa fiston ya mona bimna ndako kadezalaka normal na ye ko bota pe mususu ya misa tuti ba komi 4 wana siko oya ndaki ya mbale wana ba afia sisa classe na ye akomaki pe kokende asoki musala na ye quelque part mécanicien ça va ye pe ayako bimana ndaku akia aussi musala na ye ça va okende na tikele kana omi bale musu ya mikie wana bakoli pe na minute o papa fiston. Banda la kenda Kinshasa ya papa fiston na siko na pesio lisolo e kosa la ngata ba 15 ans pe hein? Oui, non parce que moi na ya moi si siko ya kokisi 40 ans.
Moi, papa, moi, j'ai 40 ans. Donc, 20, entre 15 et 20 kuna. Pour moi, moi, si j'ai 40 ans. Papa fiston, vit dans les autres qui ne malamu te beta li solo bande ko basa l'attention. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Et papa fiston, imaginez, moi, nananga ya moi si. Le lot, bah, au kondanaka, maman ya Alexandra, ah, botaki na 17 ans. Et papa fiston, basi nyos, tout est dans mon kilo, batanga ma base, joazé, mi ba bota. Soki to souhaite yango te para moko talingaka mwana na ye abota na age ya moke kasi soki eye eke mwana bebisi ajuzemi ko bengana mwana te oui c'est vrai ogangela ye papa nani ko sokaka dezalaka mais ko meka kutu te o mema mwana obokende kolongola papa peut-être mwana ka lisu moko ya ye wana ka lisu moko ya ye wana conserver yango papa fisto mwana na ngai ya mwasi tokendaka na ye kisasa adolescent sikoyo akokisi 40 ans papa fiston mwana nga ya mwasi azwaka zemi te abotaka te une femme de 40 ans est-ce donc ta maman 60 ans papa fiston abotaki na 20 ans moboy qu'est-ce qui ne va pas totambola pa baminganga ya marke na marke tokenda ba église mwana na ngai azwaka zemi te papa fiston. Papa fiston, vie nangai et comment mitelaire. Plus grave encore, papa fiston. Moi nangai ya mobali. Moi nangai ya mobali. Oh, c'est que là, suana. Azwaki musala. Moi na vie, musala et ki kosila ye. Akoma ki deleseux. Moi na koma mitelengano. Aye kozwa musala mususu papa fiston. Musala ziwana. Bazo futa ya mbongo. Bafuta ka mbongo. Papa fiston, mbongo yango yosila na masanga. Moi na komi lokola shegi. Moi na ya poto. Plus grave papa fiston bana nanga ya mibale ya miki wana ba kenda classe eza presque gratuit awa papa fiston ba ka école primaire ba bana nanga batanga école secondaire papa fiston ba lingaka kelasi te bana wana ba naloba nini bana baza ba illettré ka toloba okomona bana baza na mboka ba toloba lopoto français belé est-ce que bokomi mais papa fiston bana nanga ba kenda kelasi te est-ce que tu peux imaginer moi na lingi bana bakena batanga te bana ngadoki nasala bana ba alphabet analphabet na ndako bana ba illettré papa fiston passe plus grave papa fiston na émission ngamo na 60 papa ko na ba 60 kingandi kuna eza âge ya pension oui papa fiston ngamo musala ebeba balongola nga musala kaka bonaye balongola sala te balongola nga musala na koma soki na kende koluka musala ezozwa makate ti na comme na âge à pension même chose papa fiston papa balongola ye musala na banque na âge ya 42 to 43 ans asala yoko ya malonga te papa akenda ka retard soki na musala ba pesier pour avertissement soko sous retard on a problème. Lobi lango papa qu'est-ce sur retard na éviter qu'est-ce qui ne va pas. Deuxième, troisième papa na éviter embouteillage ya marque nini papa kenda retard 3 jours successifs badaka la personne ba audite ce qui nini papa balongola ye musala papa fiston et pesa ekipeleke se boule asa wumela ki na banque wana des comptes final à papa et bimate ko baka mbilinga nini boye ti lelo papa na nazo yango te papa fiston to epesa lokola mutu ko soit mutu e baluka ba vertige bloqué belé papa bela ba hypertension bloqué belé et même mobile na ngai na ebité na benga yango paralysie to ni papa fiston koto azaka na bien mais côté assez koto yo et ça la kali susute bo pikiliki ba bokundu banzoto wangai et ça la kali susute papa fiston ngana nyokwami. Et banda ki mobile na ngandengwa na ba ngana ki na ba âge ba 35 ba 35 ba 40 p bula siko yo moi si jeune maman ya ba 40 ans siko yo ozana mobile na ndaku mais bo pikili ki ba okundo ezati papa fiston est-ce que osala nini okosala ndenge nini nakendaka koyiba libanda nasala ndenge nini pasi nakobaka sunatana mobali nanga bana zolela papa fiston ngana supporta bana ba âge ba 30 ba 40 wana ti lelo na koyi mukolo boy papa fiston na yebi esengo ya libala te esengo ya libala ezalaka nini mama awa papa fiston tu nanga esengo ya libala ezalaka nini oh mwasi ata azana mbongo kasi soki azana mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo namoni lelo yo
ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini ye naza na confiance na sango bandaki nga mwasi na bino esengo ya libala. Je profite de l'occasion, on va continuer. Na profite de l'occasion pour la couper ça bande parce oui. Ah, maman tuninga esengo ya libala ezalaka nini? Oh, esengo ya libala ezalaka nini surtout oui ça va. To futa kabadot makambo surtout pona makambo o ba peksa ko sala yango na ndenge ya mabe esala maka dans le mariage. Je profite de cette occasion avant de continuer un peu sa conseil et pas bande ko basi na ba ya mibali mingi ya mibali. Soki otangi classe cité na vie osa inutile. Oui, c'est vrai. Ko gagner vie ezali kaka kela cité mais yoka tiens ceci conseil na ko pesa yo. Papa na nga pesa nga conseil wana, maman na nga pouvoir ka yango, nga pe na profiter na pesa yo conseil. Ba ya basi, vanda ya mobali yoka ngai. Au moins na vie, il y a 3 choses. 3 choses dans la vie oyo, il faut accomplir en gros, mais il faut être très prudent. Et le quoi el bosso, instruction. Et le yami balé, mbongo, finance. Yami satu, mwasi, pona mibali, mobali, pona basi. Oh, papa fistolo yi bongo pona nini? Ce qu'on a neso tout la fois dans un ordre. Soko me ko bouleverser yango, vina yo koma compliqué. Par exemple, soko bali par exemple na basi, yo komi adolescente, obadi ko linga mibali, obadi ko linga basi en désordre. Oko baby sa instruction, surtout moi si, oko kumba zemie consort, étude na yo comme la difficulté, vie pe baby. Ma fille est belé, ba beba, pour ba kumba zemie liboso sans maîtrise, vie et beba. Ba garçon belé, ba baby sa vie, na bango pour ba linga ba kambia basi, ba so maladie par-ci par-là, et puis instabilité, papa boya ko futa minerve ba beba. Soki olandi mbongo, onga na so mbongo na âge ya 15 ans, na so mbongo na âge ya 20 ans. Mutu na mutu ana étoile na me kolinga mbongo liboso te. Soko lingi mbongo ekotinda yo olanda basi to olanda mibali parce que so moi ça na mbongo ana mobali te valeur ezate. Mobali na mbongo akolinga zwa basi ya marque na marque. Vous comprenez? Mbongo na nuté. Kasi soki obani na instruction. Instruction na carte to mona moto ya mutu pona ko so moto bwanya mayele esengeli okende kelasi. Oui, c'est vrai, tokendaka kelasi kaka pona kokoma na mbongo te, mais pona kokoma ko so moto na kati na yo. Quand tu sous les études otangi kelasi aussi si kelasi na yo oleki etapa kelasi wa s'abstenir na makambu ya mbongo te. Papa osokipe pona yo, mama osokipe na yo, nyoso tu mafuta ba osomba nyoso ba pesa yo, effort de terre onini bilamba sous-vêtements papa na mamba osa nyoso tu wana oleki étape wana tangu yo silisi kelasi. Voilà, okoza musala n'est-ce pas? Ozi musala sikoyo finance mbongo bandi kokota. You can stand by your own now, in your own feet. Okome siko mukolo, obandi kozwa mbongo. Soko zwi mbongo siko, ne balobaka, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule, n'est-ce pas? Obandi kozwa, ah, nga maman, nga na kokili ya 35 ans boy, ah, ça va, na ningi na bala. Ah, ozwi mbongo, obali, obandi siko ovi. Moi si pe, akomi na mbongo. Tu vois comment ça fait plaisir, hein? Papa, attends ici moi, moi si que là, c'est comme 25 qu'on sort, mais à ça déjà, na vie moko, ça va. Azob mandaku maman na papa ba o s'inquiéter moi na biso ça va. Wana ko so mobali o sa malamu. Est-ce que vous comprenez le quoi? Vous remisez tout. Banda l'instruction, OK na finance et puis moi si to mobali. So que bouleverser ngo mabe e kokota na kati ya vie na yo. O comprendre? To so likaka pembe. Mama so taraba ya basi ya mbali parce que vous comprenez? So ba musika tindela bango video oyo ba yoka. Aux ali émission ya éveil à conscience. Tuninga kamutu so so atali radio lokole asilis na suka nango asimba quelque chose. Te maman Emezola te bongo n'est-ce pas? Maman Suzanne Massamba te bongo n'est-ce pas? Maman Marie-Hélène, maman Marie-Thérèse pardon, la première dame de Belgique bongo te. Maman Emmanuel, maman Emma na Suisse bongo te. Hein? Maman Mika Zola na Lyon bongo te. Samuel Miguel, bon côté. Voilà. Donnez ces conseils à vos enfants.
Parce qu'il y a certains parents qui ont honte ya kosola na bana bango sozoka sola ta soni tindele lien oyo mwana tala si azama mwana moko sage mayele il ou elle comprendra de quoi nous voulons parler. Voilà. Maman wana aleli doki vie et papa visto toza na poto mais vie auto mené lokola vie mutu ya kisasa kutu bien mutu ya Afrique kutu bien na mituni nzambe wana mama pona mama andi koyembela na telefone nga bakambo to mona mukilo ya na mama zoyembela nzemba pale baba visa tikala yemba vala continue mama yemba na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye na bomoi nanga minyoka wita wapi kufa witi wapi salananga na yembi na mama elongo la mama ça va zo mo extrait lobi nini na bomoi nanga minyoka witi wapi bosiko tala siko vina yo papa fiston mama tala vina yo siko na bomoi na binyoko e wuti wapi nyonso to betelinga ona betela bandeko papa fiston assistant de sauté mama bloba kasto to loba mama papa fiston tellement le tambola papa pasteur ba tout nyonso to tambole ya marque na marque bisika marque na marque esprit na nga suke bandi ko sala na écouter na bi oh qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas voilà. Nakanisi papa fiston tangu nakendaka Kinshasa tofandaka jour moko boye nayokaka donc la tunaka soki ya nanga mobali ya nanga ya kenda pote ya kenda akoba okenenzela maswa nasalaka tosalaka 1 mois. Pendant 7 ans, tout ça qui a au commun de Kinshasa et ça les fait bien dans son retour. Yaya Kokzonga 2 jours avant de voyager na bana na zoé bayango très bien. Qu'est-ce qui s'était passé par fiston? Net ya mukolo tangu na yaki déjà na salle ba jour rebelle pour fiston au soko memeli batu bilamba. Il faut pesa bango ka jour komi ou soit lobi nango n'est-ce pas? Na pesa ki mutu nyo se lamba na ye. Oh yaya de ça qui te na bombela ki ye. Moi veste na ye, moi 2 pantalons, moi un t-shirt, moi catch, moi perpète, moi soulier. Et là qui ben moi alors papa, ya pena moi cool, tela ya liboso. Na pesa ye biloko wana, ya ayima. Comment est-ce que ngana ya na bina liboso? Yo kaboli biloko zelinga te, il fallait que zelanga ti na ye ti o kabola biloko. Oh ya. Biloko zelaki mutu na mutu appartient à poto na bongisa ki mbamo mutu na mutu. Biloko na ye na pesi mutu na mutu koli na ye kaka ndenge zalaka te o te ngai na bino papa kufa fala ko la oh bon ya bo promesa te bolimbi sikasi yo remplacer papa ya promesa te ba feta bimisa $100 na pesa ya linga te abotelanga pe incompréhension abanda koloba biloba papa fiston geste moko ya loba wana bino bo saka na ngai ozomona nga zoba po kenda poto yo kanti poto ngo neza nini na yebisi bino na yebisi yo mutu moko na famille oya kobonga te soki nga na bongi te boko bonga te ata obonga boko mona makambo na yebisi oyo kobonga te na vie na bino bana bino bakobonga te tinga bana nga bakobonga ngai fo na banda makambo nyonso tu liboso poko na mwa liboso na ndeni boni boyeko oza mwana liboso elakisi ke yo o gagné fi liboso ya bato surtout non tokobo trabiso surtout mutu na mutu na étoile na ye na omona ti ya liboso abalite mais basa 7 mais leki na bango ya 4e to ya 5 abali liboso ya na ndeni papa fiston geste moko ya masalaka azui so ina ye pa abwaki na mabele asangisa bangutu mabele azui ale yango papa fiston ameli mabele na so ina yabi muta kobonga te tinga na kobonga dengo akote na ndoka bomba poto pa kota alata bilamba ola soblage survêtement na ola yela ki alata nga bima kenda papa fiston ti tozonga poto mona suya wante na eko kanisa na bi ya oyo
Est-ce que ezate bilamba na pesa kiye akenda ko tourner nango akenda osala mabe mbongo nanga wana yakenda osala ndengo hate. Et puis tango aireko bima asimba ki mwana ngai so ya mwasi na mutu sava mabe asimba ya kolinga kate mutu asimba mwana na yo na mutu mwana asimba mwana mutu bo ona longi kolinga ka eloko wata ka clair ata mutu oyebi ete ko simba mwana na mutu te kolinga ngo te baya mutu ezesika bo mutu ya mutu efandi omona mwana zaki mayele mutasimba na mutu mwana ko mayele te ya nazo penie yo kolinga te mutasimba mwana na mutu ata nani asimba mwana mutu te ata yo moko kosimba asimba mwana mutu te ndeni ndeni donc nayebi te est-ce que oncle mwana nga ya na biso ata mwana nga ya mwasi wana libabe to ndina sino mwana na nga ya kokisi 40 papa fiston abota ta zo zemiti achaza so 3 to 4 mbali ya mindele ya suka bota so amundele ba kima ye po mwasi abota raté mwana elle était obligée maman ya 40 ans na poto papa fiston azongela nga na ndako tango abetelinga maya miso tanginga e mutu na nga isui ya papa fiston mwana za na 40 ans oui mwana na yo atako 50 ans za mwana mais sikawa talaka jeune fille jeune maman ya 40 ans na benga ye mwana atani azongi na ndako lokwa na Afrique pesinga e passe papa fiston mwana ya ngai o azwaki musala o tukana pe Afrique wana yepe azonga na ndako papa fiston bana bazonga na ndako baleki na mamungu tukoloba te ya balinga classe te ba il est trop bavandela nga na ndako batanga classe te. Imaginez ce que bana na poto mwana atangi classe te quel niveau ya kibanditisme papa fiston vinangeza ya kosuka betela bandeko lisolo oyo bakendaka Congo te na yebite malédiction na utiwa papa fiston na salaki très bien na mobile nanga to somanda mobile akomela nga paralysé bo pikile ki ba okundu banzoto cadavre eloko moko te ti lelo yo donc malédiction ya famille nangai malheur oyo euta la famille nanga na bandengo peut-être yana somta lokoki et juste na mobile nanga na ndenge nini na mama kasi barobaka soki mwasi na mbala obala ni bokoy mutu moko te soki fama mwasi ya malamu te ekotageti na yo totalaka ba famille ni oto kobala est-ce que komi to soli pembe passe papa fiston pesa conseil kokendaka Afrique te ba famille oto tika na Afrique papa fiston et ça ba famille oyo tanto ba na miki tozokola bozo sakana non c'est parce que vous na sert ba parents sous autorité ba parents metango bima yo kanza ndengo bima oza chance wana boza kisoki setka yo moko mto bima yo moko comme na étoile la famille oui famille na famille ça na étoile nango mutu na mto na étoile na yaya yo mwinda na yo epela cela ne veut pas dire soki mwinda na yo epeli liboso ya bandinga mshe kopela te ekopela mutu mtana tana ye nzambe abongisa mutu mtana ye we histoire à Joseph peut-être pe na sima ndeko na bino famille mobimba ekobonga te mutema mabe yani papa fiston soki eza ya na biso wana azwendi kindoki yango wapi azalaka nango manaka ake kosimba bisimba simla nzela ba mai bakendaka wana tala kutseki tala kumamba papa fiston loko na tindi yo beta lisolo otango lobaka ba famille totika na kisasa wana eza ba même famille te oza na raison na kangaki motema pona lisolo na bitela okanga te tika na pesa papa fiston na yebite na osala ndenge pona banu yanga bana basi bakoli école secondaire batangi te donc ngala komi inutile na mokili o papa fiston passe pesa conseil na bandeko bakoma ona kanga de kambotere mama tokoza solution ensemble solution wana to bandaki de solution wana tango solution ko pesama tokozonga lisusu pour to ya deuxième partie ya liso o mais pour l'instant ya to pekisi yo kokendaka Afrique bon tabate kaka pona ko esengo ya okenda Afrique te to pekisi yo pe okipe bandeko na ote de kipaka bango ata na musika okoki ko idepe famille na pesa kabino exemple moko buyaya na loba yango chaque fois et puis la kolobaka yango kaka oyebi okoza na muninga obokola ensemble chance et sourire pona yo moko yo kenda restaurant
Aujourd'hui, moi, si, maman n'a pas dépenser dans un restaurant, $150, $200, bolé dans un restaurant, bozongi na bino. Si vous moninga moko ya futa randa kuna par exemple, $30, $40, voire même $50. Mon frère, tu as la kala, obengi ebo kutana. Obengi ebo kutana. Asolo banao, akobana le moteur, bokutani boke na restaurant, bolier, atali amoni o dépenser $150 pour la bolia na restaurant boumela. Na suka nango pesi moi $30 afuta ndako. $50. N. Akolbani, ya. To dumi pene à $150. Yo pianga $30, yo pianga $50. Akosona mamonge bele. Tena sana ngote. Akondima yote ekotia N na kata mutema na ye. Ata lobelo omote. Vous comprenez le quoi? Ata lobite N na mutema. Il y a certaines personnes, vous devez leur aider dans ndenge ya musika. Mais, au lieu de faire un restaurant d'engouana, ceux qui ont benga qui oh, mon frère, hey, la salle ma cop, moko, ah ouais, la qualité na moi $50, j'ai moi $50, oh, yo sauvé nango. Talam da futa andaku $30, au kabele $50. Toi, futa andaku $50, au kabele $50, sans pour auto de ça. T'as la niveau à considération, à cause de la route pour naï. Est-ce que vous comprenez là-dessus? Vous comprenez? Il y a certaines personnes, il faut y aller dans la musique. Ou tu l'as quitté, tu l'as pi. Il y a un dengue ma bête. Oui, mais comme si on a un dengue, il y a bien un dengue, on dit maté. Moi-même, ma stamora quelque part, avec une Afrique du Sud. Si vous aebika kano fiston nenga zalaka akabela batumi tuka nani boye nelson oh sigo avant de quelque part d'abord avant aya olie abenga atabenga no masana zoya boye sala boye on pouvait bien organiser moi et sika moko ya bien hôtel moko côté ya vieille bibika ndezalaka mais ya yé déjà ake komi komela na côté na ye côté na ndeka mabete côté ake komi komela bon partout dans le très bien mais moi ba principe ba respect bon moni balobaka ce qui est rare coûte cher na ndenge ya mabete moni biso bisika mususu esengaka te mutu akomela ndenge ya mabete est-ce que komi to solaka pembe neti ba côté non côté wana ezaka bien te siko yo ke kofanda côté wana siko il faut to monana esinga ya il faut ya tokutana na bité côté wana na grand boule ngana na linga rapela ko ba côté wana mais ce que je peux faire na rotinde la yo taxi et zuyo et na yo na Santon City tokutana amoniango mabe ya boni boyeko est-ce que soki yo na Congo par exemple oyesika ngasalaka yosa na mutuka ogoya sika na zate ozwangai tozonge sika na biaya mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile ezaka ndemoko atanga na ye na kozwa yo kuna tozongi ezaka ndemoko kabira na ebiso te okilo ozu transport public comme batabiste ngala kotinda taxi Uber eye telemiwana o matina kati eye na yo incompréhension alingité ngara fala kiso na bi tala ni faut incompréhension bato oh ça c'est quoi ça donc il y a certaines personnes il faut d'abord na musika yango na mona mutu susu au débarquer na Paris bo voilà so na Paris te na ça na Lyon pour éviter ma camouflage ndenge voilà. C'est un peu ça, alors, tous ceux qui ont après-midi, mais ne ratez pas ces grands rendez-vous, toko solo là, chose cachée, analyse sur disparition, il y a Alexandre Lelo, na bassoir, pour rater un gote makam autre kolobawana, et ko funguro esprit. Donc, yom total abisso aya, ceux qui ont cela ko pesa biso, maman Mikazola, bonjour encore, rebonjour, on se fait hein, voilà, maman Emmanuel Mbote na yo, on a cela ko pesa biso, benga biso. Soko bengi biso ozwi biso te komi tungusama te tikela biso audio na yo ya lisolo tokobeta lisolo kaka ndenge tobeta yango soko olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndenge wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap et tchara.